Capage TV. Capage TV. Et loko nini ezotungisa na mabota na biso po mwasi akoka te kozwa zemi, po mwasi akoka te ko tomber enceinte, po mwasi akoka te kosalisa cycle na ye normalement. Nini ezosala, nini ezopekisa, nini ezokomplike, esika nini ezotelema, problème ya kobota. Ba couple belé ezopanzana. Oyo kote mususu bakangi nokondoki, oyo kote mususu bakangi tata mwasi ndoki, oyo kote mususu mwasi asopa bazemi ebele, oyo kote mususu ba infection ekota na ndenge ebele, oyo kote mususu mobali amela ba stimulant, mobali asemansioba tellement makasi sperme beba, mususu abokola tellement ba infection, moyen apesa mwasi zemi eza. Koyo bamonaka règle na bango ezali na bakayu, règle na bango ezali douloureuse, règle na bango ezali élastique. Au lieu de 5 jours, yo salara 8 jours. Mususu po mona na mois moko a régler 2 fois. Mususu ko mona azo régler, azo sanza, azo régler, azako sala diarrhée, ezali baka oyo ekomaka mingi mingi. Baka ya règle ya 1 jour, bolandanga bien. Baka ya règle douloureuse, bolandanga bien. Baka ya règle na bakayou, to ba règle élastique, to règle eyate, bolandanga la bokebi. Règle ekomaka douloureuse mingi mingi, soki ekoti infection urinaire. Règle ekomaka na bakayou mingi mingi, soki ekoti infection urinaire. Règle et sotaka soki ekoti infection urinaire wanaka ya liboso soko zana ba infection ekomisaka règle kosote règle les à la rouge ezokende lokola mauve ezokende lokola noir soko zana infection règle ekomaka abondante to ekomi kokata na kata wana déjà première chose. Deuxième chose, règle est comme un jour, ce qui au commis na ba problème ya ba ovaire na ba hormone. Biso ba na basi tozalaka na ba ovaire na ba hormone. Ba ovaire na ba hormone wana eza lokola réacteur, eza lokola moteur yangonde esalaka que nzoto na biso basi ezalaka na température moko lokola oza na mois début ya fièvre mais oza na fièvre. Troisième chose ezali ba tonga oyo biso basi tozwaka pona ko éviter ba grossesse. Tonga wana pe eyaka ko perturber cycle na biso bana basi. Okomona moi o régler belé lokola hémorragie. Moi okuno régler moké, moi na mususu régler te eyaka ko perturber parce que tonga wana esalarani ekendaka kolia hormone na ovaire ezokende ko diminuer quantité nango pour esala que o tomber enceinte te parce que ceux qui ba hormone na yo o tobenga na lingala ba maki na yo eza envie na rapport sexuel okoki kozwa zemi siko tonga wana nde ekendaka ko kausa ba maki wana tango ezokausa yango ezosala que ata osali rapport ndenge nini ozozwa zemi te yango pe eza na ba risque yango pe ememaka ba complication. Maison Kati eza ya bana ya Congo, Maison Kati eza ya bana ya Congo, Maison Kati do eza ya bana ya Congo do, Maison Kati do eza ya bana ya Congo do, tozana ba potebele eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya bapapaye tanga bio suki sale pommade élargissante pona bapapaye pirito voir clair FD purge ba produit ya Maison Kati yango wana etanga. Maison Kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo kotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce.
bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Je suis toute contente de me retrouver devant vous après un long moment de déplacement. Ça me fait énormément plaisir de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, ainsi que vos écrans en train de nous suivre. Je vous demanderai de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Nation Puissante Télévision. Merci déjà à toute personne qui s'abonne déjà et merci à vous qui ne cessent de partager, de vulgariser, de commenter. Cela nous montre votre soutien et cela nous encourage d'aller de l'avant et de travailler encore plus. Merci et je vous demande encore de vous abonner dans notre chaîne Nation Puissante Télévision afin de ne pas rater des informations. À chaque fois, nous allons balancer nos vidéos en ligne. Vous aurez de cloches de notification pour vous dire qu'il y a un nouveau sujet qui est balancé en ligne et nous sommes ensemble avec vous. Nous allons partager plusieurs émissions. Nous avons plusieurs émissions dans notre chaîne Nation Puissante Télévision. Nous vous parlons de la santé pour tous, les mondes dans l'église, la vie et ses réalités, Talamboka et Sanjola en cours de téléchargement. Merci à toutes personnes qui nous ont soutenus jusque-là. Nous sommes contents et nous vous remercions. Et ne nous laissez pas continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Cela nous motive et le nombre d'abonnés continue à croître. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de cycle menstruel. Je suis venue parler de la femme. Je suis parlé de ce qui dérange la femme. Je suis venue parler de ce qui dérange le couple. Je suis venue parler de tout ce qui embête une femme ou un couple d'avoir des enfants. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle démarche il faut entamer pour que ces choses puissent se mettre au point? Voilà pourquoi je vous demanderai de vous installer confortablement parce que aujourd'hui nous avons du pain sur la planche et c'est avec vous que nous allons partager cet programme et cela va beaucoup vous édifier. Vous aurez vraiment des informations, vous aurez vraiment de choses à comprendre car je vais vraiment les expliquer et je vais les expliquer très bien, surtout en lingala. Yango tokoti na kati ya mama na likambo na biso. Oui, bandeko ba papa, bandeko ba mama, lelo na ye na sujet ya motuya pona kosunga mabota na biso, pona kosunga surtout bandeko ya basi et puis ba couple oyo ezali na difficulté ya mabota. Eza na difficulté à mabota deux fois par ignorance. Eza na difficulté à mabota seulement parce que ba yebite schéma à suivre. Ba yebite eloko nini basala. Ba yebite ndenge nini babanda. Yangonde ezali mama ya likambo na biso ya tongo ya lelo, mama ya likambo na biso ya poko ya lelo, mama ya likambo na biso ya midi ya lelo. Yango wana na kosenga na bino bolandanga penza na bokebi parce que ezali vraiment likambo ya motuya. Na kotie la bino tout à l'heure témoignage ya petite sœur nanga oya landinga mwana Ntsuka Lidi Munga. En tout cas merci ma petite sœur. Merci vraiment pour ton témoignage. Elle est tellement timide mais ce qui a commis la niveau ça les la vidéo donc vraiment je te porte dans mon cœur ma sœur, moi maman lekinanga ona tikela libele. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nandima qui était dans la timidité aux alarango, au coca qui cause à la mesure et à cause ça les témoignages. Vraiment na sengi au merci, na sengi au merci, pe na sengi nzambe apambola yo, apambola mobali na yo, apambola libota na yo, bokende penza liboso kuna na Paris. Et c'est vraiment ezali ya makasi yango na eko partager na bande kolanga pour bato ebele bazala ki na même situation, bato ebele pe bazo demeurer na même situation, bato ebele bazo demeurer na ba même difficulté mais ba ebite ndenge nini ya kosala, ba ebite esika nini ya kobanda. Eloko nini ezotungisa na mabota na biso po mwasi akoka te kozwa zemi, po mwasi akoka te
ko tomber enceinte pour moi si akokate ko salisa cycle na ye normalement nini ezo sala nini ezo pekisa nini ezo compliqué esika nini ezo telema problème ya kobota ba couple belé ezo panzana oyo kote mususu bakangi nokondoki oyo kote mususu bakangi tata mwasi ndoki au côté mususu mwasi asopa bazemi ebele au côté mususu ba infection et kota na ndenge ebele oyo côté mususu mobali amela ba stimulant mobali a se mensurba tellement makasi super me beba mususu abokola tellement ba infection moyen apesa mwasi zemi ezate zemi na couple soki ezokota te la plupart des personnes batala ka basi moi si on a faisala azana ba problème moi si on a faisala yende mutezo simba te botala côté ya mibali te or na mwasi na mobali esengeli ya mibatela pour résultat ezala ya malamu na mwasi na mobali esengeli ba mibatela pona komona que musala esala malamu mais lelo penza nazo kote pa batata te lelo nazo kote pa ba mama na ye pa na bino pona nini na ye pa na bino po bo mitala boyeba déjà que avant na ngai na kende kotinda papa asala boy ngai moko na banda déjà na koto ngai moko déjà na leka na koto yango wana nde eloko na ekola musabino biso toza ba mama biso nde toza ba porteur de vie mobali sperme koki koza malamu soki ngai pe mama mbilinga mbilimbeza na kati mwana akobima te mbilinga mbilingeza na kati zemi ekokota te yango na ye kotalisa bino eloko nini tokoki kosala ozonga penza kati na yo osala examen de conscience oyeba na bandaki wapi na komi wapi nazokende esika nini mama ya likambo na biso ya lelo ezali cycle menstruel wana eza ko englober biloko nyonso o na kolobela lelo yango wana na sengi na bino bo s'installer vraiment confortablement s'il faut bozwa ta ba biki na ba papier bozwa soki il faut pe o enregistrer partie o eza ko intéresser bo enregistrer mais avant to loba na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso bo aimer bo partager bo commenter yango dezo sala ke musale ke liboso pour la ni tozo insister na ba j'aime merci déjà pour na moni ba j'aime déjà et mati mwandambo mais bo continuer les sous ko aimer pour ezo sala musala bien et ko garder vidéo et ou mela en ligne lelo to e kolobela cycle menstruel mwana mwasi tangu abandi ko régler ba règle na biso mingi pona bana oyo ba règle eyaka avant eyaka na âge ya ba 12 ans mususu pe eyaka na 12 ans te eyaka na 15 ans mususu pe eyaka na 15 ans te eyaka na ba 17 ans voire même 18 ans mais misusu pe okomona ti âge ya 28 ans atikala komona règle te dans le bible parce que nazwa déjà ba kawana 4 mwana mwasi 28 ans a réglaté sikoyo règle normalement en tout et pour tout et ça la cas 6 jours normal au régler premier deuxième 6 jours ezaka moi ba déchet à suka mais bato pe ba régler mingi te règle na bango esala 4 jours pile poil les sili 4 jours règle sili mususu pe esala 5 jours mais sikoyo bandeko oyo bazomona ke ngai règle nanga esala ka jour moko na règle na tongo tina kende kolala règle sili bandeko yo bamona ka règle na bango ezali na bakayu règle na bango ezali douloureuse règle na bango ezali élastique au lieu de 5 jours yo salara 8 jours mususu po mona na mois moko a régler 2 fois mususu ko mona azo régler azo sanza azo régler azako sala diarrhée ezali baka oyo ekomaka mingi baka ya règle ya 1 jour bolandanga bien baka ya règle douloureuse bolandanga bien baka ya règle na bakayu to ba règle élastique to règle eyate bolandanga la bokebi règle ekomaka douloureuse mingi soki ekoti infection urinaire règle ekomaka na bakayu mingi soki ekoti infection urinaire règle esotaka soki ekoti infection urinaire
wana ka ya liboso soki oza na bainfection ekomisaka règle kosaute règle les à la rouge ezokende lokola mauve ezokende lokola noir soki oza na infection règle ekomaka abondante to ekomi kokata na katana wana déjà première chose. Deuxième chose, règle ekomaka ya un jour soki okomi na ba problème ya ba ovaire na ba hormone biso bana basi tozalaka na ba ovaire na ba hormone ba ovaire na ba hormone wana eza lokola réacteur eza lokola moteur yango nde esalaka que nzoto na biso basi ezalaka na température moko lokola oza na mois début ya fièvre mais oza na fièvre te nzoto na biso basi ata malili ezali ozoyoka malili mais soko simbinga oyoka nazo dégager moi chaleur mokobo hormone na ovaire wana yango nde permetaka cycle menstruel na biso esalama automatiquement que ce que vous avez un cycle à 28 jours 28e jour na yo obandi déjà ko régler ba signe ya liboso ya ba règle ezali okomona poitrine vimbi mutu ya mabele eza ko sala pasi na ba téton mukongo ezo sala lokola ko katana et puis ba ventre ezo soa ba douleur moko supportable mais eyaka kokoma insupportable soki ekoti infection soki pe ba hormone na ba ovaire ekomi kosila yango esalaka ke ozalaki na règle ya 5 jours règle na et se réduire na 3 jours ozalaki na règle ya 7 jours règle na ekomi 4 jours ekomi kokita au règle en 5 jours okomi na 4 okomi na 3 okomi na 2 et puis quantité eko diminuer au lieu de la quantité normale ndengo ozalaka nango ozanango lisusu bongo te quantité ekomi kokita et okomona ba règle na ekomi ko sauter na mois oyo o régler 2 mois o régler te o ko régler après 6 mois règle est belé règle ezate et tout et tout. Troisième chose ezali ba tonga oyo biso basi tozwaka pona ko éviter ba grossesse tonga wana pe eyaka ko perturber cycle na biso bana basi okomona moi o régler belé lokola hémorragie moi okuno régler moké moi na mususu régler te eyaka ko perturber parce que tonga wana esalarani ekendaka kolia hormone na ovaire ezokende ko diminuer quantité nango pour esala que o tomber enceinte te parce que ceux qui ba hormone na yo o tobenga na lingala ba maki na yo eza envie na rapport sexuel okoki kozwa zemi siko tonga wana nde ekendaka ko kausa ba maki wana tango ezo kausa yango ezo sala que ata osali rapport ndenge nini ozozwa zemi te yango pe eza na ba risque yango pe ememaka ba complication sikoyo kaya ndeko na ngai petite sœur na nga ezalaki nini mwana na ye oyo azana ye sikoyo azana âge ya 12 ans akokisi 12 ans mais azokoka lisusu kozwa zemi te azokoka kozwa zemi te et puis règle na ye est diminué par rapport ya ndenge ezalaki ebandeli ye moko bande kubenga ngwabi ngai na moni neti naza mwasi etanga makila wa Bible po soki a régler ba règle na ezalaka abondante donc ebimaka penza ebele mais eloko nini a remarqué règle na ye est diminuée non seulement est diminuée elle a des difficultés ya ko tomber enceinte et azozwa zemite mwana na ye auti kokokisa 12 ans Joyce et à l'hôpital na kelena no hôpital parce que c'est pas normal ndenge nini nazozwa zemite eloko moko ezo salamate et puis ba règle nanga pona ba règle penda asepela kinayabi règle kuto s'améliora et comment bien ezara ndenge ezala kité parce que liboso ça l'inquiétait il fallait mettre plusieurs bandes hygiéniques et c'était ennuyant pour elle sikoyo à hôpital no hôpital nde ba ko bisaye ozo tomber enceinte parce que ba hormone na yo ezali susu
en grande quantité te ba ovaire na yo ezali susu en grande quantité te yango ezosala que otombe enceinte te ba ekopesa ye ba vitamine oyo e renforçaka ba hormone na ba ovaire abandi komela ba vitamine abandi komela ba vitamine tango azongi na contrôle amélioration ezalaki penza te excusez-moi amélioration ezalaki penza te alors mais ndeni amélioration ezate kisi openza na meli yango pendant 6 mois 6 mois na meli kisi et bongo amélioration ezalate sikoyo eza problème nini au juste nde c'est par là ayeko consultenga abenginga na sali consultation na téléphone yaya tala problème naza na problème boye na kendaki hôpital na melikisi boye boye na lingi sukola kisaba kisite parce que les autres fois on a tia bakisi wana j'ai été menacé na bapel na ba message bon j'ai jugé bon na kobando tanga nga kombo ya bakisite et puis na kobanda ko capturer yango te na tia en photo na lobana bino kana munoko bino bato boye bi bakisi wana bozo comprendre eloko nini nazoloba azui bakisi wana pendant 6 mois amoni résultat te après contrôle azakaka au même piédestal nde alobi te nabenga grande sœur nanga yaya tala problème nanga yango dernière date ya règle nanga ezalaki boye mais tala banda na meli bakisi namoni eloko te amélioration moko te nazali vraiment na besoin ya kotomber enceinte mais nazokoka kozwa zemi te nde naye kotindela ye bakisi à Lambert de Paris. Na zubakisi, na tieli remontée d'ovaire, remontée d'hormones, chauffe matrice, débouche règle parce que ba règle na épée ekitaki, na pesi pirito. Awa, je crois que ba tieli nga pirito te ba bosani. Pirito ponani. Pirito eza antibiotique. Antibiotique oyo eza kolongola ba infection, ba imperfection pour que et rendre traitement favorable na consommateur. Donc aux hommes la pirito te kaka posa na infection non pirito ezo jouer plusieurs rôles ezo ya ko rendre nzoto na yo fertile ezo ya ko longola ba imperfection ba anomalie oyo koki ko sala que traitement na yo esimba te yango wana to bandaka na pirito. Pirito wana ameli yango ye mokote. Ameli ye na mobali na ye. Ba meli pirito po sukola pe sperme et sukola pe papa et sukola pe maman. Comme ça ton baroko ton rapport makambu na bango et kende bien qui s'y akomela et ça la mamalam. Ba meli pirito na bango. Papa ameli pirito il y a 18 jours. Maman ameli pirito il y a 18 jours. Après piritonde, madame a bandi traitement naïe. Azomela, débouche règle, yango, c'est pas que règle naïe et katanaki te, mais quantité nango et kitaki. Qui si oyo et débouchaka kaka règle te, mais et joue un rôle na cycle menstruel. Et ont saka cycle na yo normal. Ozaki na cycle à 26 jours et comme à 21 jours et comme à 31 jours. Na moi moko koma ko régler des fois règle na yo comme à troubler yango to pesaka débouche règle. Débouche règle oyo tozo pesa ngona muto azana règle douloureuse na muto azana ba règle na ba caillou ba règle élastique na ba règle ya un jour mais débouche règle amela makaye mon côté ba kendaka ensemble na remontée d'ovaire ensemble il y a des produits oyo des cycles na ezozonga normal ensemble il y a des produits oyo des règles na yo ezozonga normal ensemble il y a des produits oyo des ba douleur ba règles douloureuses ezosila ezozongisa règle na yo rouge vif ba règle mususu comment le cola mauve et comment le cola noir et comment le cola chocolat mais grâce à des produits oyo nde okomona règle na yo est comme normal. Oyo tozana débouche trompe. Lelo tozo lobela makambo ya trompe te. Mais toti yango kaka parce que ça fait partie ya traitement ya mwana mwasi. Lokola nzo lobela ba maman yango na tie débouche trompe. Débouche trompe ezoya seulement si ozana ba trompe bouchée. Ce qu'on a on a ba trompe bouchée te, ozana besoin ya débouche trompe te. Mais ce qui trompe na yo eza bouché na kati ya traitement oyo tokobakisela yo na débouche trompe.
À part ça, tozali na chauffe matrice. Parce que mutu oyo ba ovaire na ba hormone na e sili, matrice na e comme malili. À ce moment-là, ata osali rapport sexuel ndengeni, ata ba mataka ya mobali na yo ezali na concentration, na motilité, na vitalité au kozwaze mité. Parce que matrice est comme malili. Matrice est comme malili, moyen est garder sperme en vie. Ezate sperme ata ezali na puissance ndengeni ce qui écoute matrice eza malili ekokufa yango wana pona ko chauffer matrice na yo ozana besoin ya chauffe matrice sikoyo traitement oyo petite sœur nanga Amélie yango pendant combien de temps? Amélie yango pendant 3 mois. Ezana bato oyo bamelaka yango pe 6 mois, ezana bato bamelaka pe 9 mois. Bato ba règle ici est katana. Bato oyo âge est comme déjà avancé malgré que âge na eza avancé, atikali ko botate, atikali ko zoazemite, atikali ko mona ba règle te, bangonde basalaka kir il y a 6 et puis il y a 9 mois. Yé asali kaka ya 3 mois parce que azalaki déjà na ba ovaire na ndambo. Règle na ependambo ezalaki et katanaki totalement. Voilà pourquoi cure na esali 3 mois. Na bandeli abandaki na purito. Purito bameli 18 jours 18 jours. 18 jours wana ezo sala yo 36 bouteilles pour na cure ya 18 jours. Cure moko ezalaka 12 bouteilles. 12 bouteilles ezo sala 6 jours. 24 bouteilles ezo sala 12 jours. 36 bouteilles ezo sala 18 jours. Donc bango bameli 36 bouteilles na moto pour na 18 jours ya cure ya périto. Après komela yango nde aye kozwa traitement oyo pendant 3 mois. Na pesi débouche règle, remontée d'ovaire et chauffe matrice. Sikoyo na kosenga na Peter Mbedi a balancé les biso témoignage boyoka après comme la bakisi oyo nini ekomi tolanda. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Ngai, c'est Cathy Lidi Munga. Nous avons un problème. Moi, je suis d'abord à 12 ans. Donc, on a qui na stérilé. Et du coup, nous avons qui barmon nanga, ils ont qui juste on pose quoi. Ils ont qui bien té. Et du coup, on a qui dans l'hôpital. Ba priskinga la singa ba examen et tout na salipé ba pesinga ba acide folique glucose bonbon la méli mais là il y a pas de changement et du coup na bengi grande sœur nanga Kati Munga pour na consulter na la kisi ba résultat nanga a combien a petit ninga ba kisi wana ba remonter d'hormones et tout ça na méli pendant 3 mois je crois na méli. En tout cas, je vous dis que c'est un miracle. Okay. En tout cas, vous hésitez, vous monaï, vous bengaï, azawana ponabino, surtout biso na France, négro. En tout cas, vous avez na malili a osa compliqué pour la concevoir. En tout cas, vous hésitez, allez, bisous, bye. En tout cas, vraiment, ils allaient qui miracle quoi. La méli baki ici pendant 3 mois wana au Kati Munga grande sonara atinde la kinga la méli en vraiment la à la lettre la méli et du coup après ça la kina zongi sur hôpital pour que na ça sur consultation mususu en tout cas résultat nanga pour ka moyen la sabino bakamunyo suizate na za résultat tout en tout cas tout. Et ok, pinda nyonso tout est en place nyonso donc ça mekika un coup une flamme. En tout cas, vous hésitez, on a concerné, on a vraiment dans le besoin à mon sœur Kati Munga, qui n'est tout ça besoin de coordonner, à tout moment. Vous hésitez, surtout nous les femmes ici en Europe, c'est difficile pour nous concevoir. En tout cas, vraiment, vous hésitez. De retour sur ce plateau, merci pour Nabino Batubolanda Kibiso. Vraiment, vous comprendre que l'émission n'est bandeli, na kenda nango penda na C. Na kenda nango na C pour na comprendre explication na opesa.
parce que baka oyo eza na mabota ebele na Kishasa lokola na mikili ya poto yango na kene nango pe malembe po mutu na mutu ayeba esika nini azali tolobela ki lelo cycle menstruel wana et englobé makambo na expliquer bino awa na kendaki nango vraiment malembe po baka oyo eza ebele bato ba régla te bato ba règle katana bato ba règle comme un jour moko douloureuse et ba règle et comment perturber na moi yango na pesa ki explication na bandi bauti kolanda explication ya petite sœur nanga en direct de Paris Lydie Munga merci à toi leki nanga zara timide makasi mais a boti courage wana atindelinga témoignage merci moi la maman merci moi la maman merci pour la témoignage ya vidéo na kanisa ekutu au salelanga voice pour toyebani mais na ndengo boti courage okolo soit pambola yo omonize miwana mapasa kaka nde moko bopesi ndoyi nanga moko bo bino mo boyeba bandeko o bino bozana ba problème ya makambo na uti kotanga ozana règle douloureuse ozana difficulté ya cycle R moko 28, R moko 31, R moko 22, R moko na mois ozo régler 2 fois. Yo oyo ba règle comme ba caillou, yo oyo ba règle comme solo kopola, ba règle na comme chocolat au lieu de rouge comme mauve. Yaka tozana ba kisi na maison chez Kati. Maison chez Kati eza a pour na masapote. Tozo sala musala et puis tozo sala ngo tellement bien ba résultat ezo monana. Et puis na rappela kabino à chaque fois ba kisi na ngai nyonso na tiaka ngo le sang de Jésus-Christ par la foi. Pour na ngai na laboratoire na nga chimiste numéro 1 c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yango moni à chaque fois mutu soka ye a omona résultat. Ngape na buka na ngate maladie o na soignera te na oyebiso ah mama oyo eza na niveau na ngate luka kote mususu papa maladie oyo nazana kisi na ngote luka kote mususu pona talaka tokendaka na batu na ba mama emo tokendaka na batu na ba clinique ngalie ma clinique universitaire ba ebisio awa o kana bisote kene na ona cinquantenaire o kana bisote kene na ona HJ ngape na sala akabo so yeza kana ngate na oyo biso yeza kana ngate na ngana za la sincère pona za la différente bokosa mingi balie bino mbongo batindeli bino ba n'importe quoi bokoka même komela yango te tellement que c'est du n'importe quoi déception ezali ya makasi mais ngana lingi na sala différence ngai naza de père et de mère en Jésus-Christ. En tout cas, souche na ngai yango wana. Yango moni na ngana ebisa bino vérité. Po nazala à l'aise na musala nzambe o na salaka. Na ngite na kosa yo na liembongo na yo et puis yo na motema onyongi mama na penza na sala ki confiance tala lelo te. Na ye a pete ko finga batu. O ya bango epola, ya bango eza bien te na epe ko tanga bakombo batu te. Mais na yebika ke bakosa bino mingi ponga morope avana mindima na kosa makipe mais grâce à Dieu lelo na commis porteur de bonheur porteur de solution et c'est pas ezana ba force nanga mon côté parce que nazana appui supérieur à Jésus-Christ. Atienga awa pona porter solution na couple na yo. Atienga awa po yo lelo za mesure ya kobota mwana. Na préciser ngai na pesa rabana te. Ngai na yebi ndenge ba pesa rabana te. Menga na za canal o ezo memela yo mwana au travers les traitements naturels. Na ba traitement oyo ba produits chimiques ezate. Soko zo zwa ba traitement na makambo etali kobota. En tout cas, évitez bakisi ya mindele. Pour bakisi ya mindele, ezalaka na ba produits chimiques na kati. Et quoi atténuer efficacité ya kisi o na opesa yo. Yango nde ko sala ke o mona résultat te. Soko ozozwa kisi na nga zala na conscience. Parce que nga na otekela o kisi mais nga na oya romelisa o te. Yo nde muto romela. Landela traitement na yo bien. Respectez ba instruction na pesi yo. Nga na katara nzolo kote. Ngai na kangara mutu singa na loketo te. Apa ba mayaka o biso nyoso to sepela nango mwa loketo eza lekeleke. Na pesa wa mutu singa na loketo te. Na sukola rape batu te.
sukola yo mona douche na yo yo yakaka azwa kisi mela nazanganga ya Jésus Christ nazanganga ya mbikudi te nazanganga o azo travailler na onction ya Jésus Christ. Alors Yolanda juste kaka ba instruction o na kopesa o mona résultat. Zala sérieux na traitement o ozozwa. Mbongo ezobima ebele mais ezosenga pe participation na yo. Ko sala tele na meli na bosani na ngai mère tokende moi fête moi na meli moi verre ya champagne ma bête de temps en temps. Mais yo so oyebisinga verre ya champagne c'est que meli mulangi mobimba. Yo moko zo bebisa kisi na yo après oya kobenga nga makati kisi yango lobaki na nga na moni résultat te tozala sérieux kisi na nga pesa ka ba résultat en tout cas na bato nyonso nga na soignant kisi na nga pesa ba résultat parce que na ndimela nzambo azana bomoy Jésus Christ yende apesa ngai musala oyo yende a inspira ngai na musala oyo yango moni musala oyo échouaka te. Parce que Jésus-Christ dans la Bible a échoué tes places mon corps. Bino batu bobenga nga. Soko zwinga été tikelanga message comme tout à l'heure dans un appel. Mais moi na yambezate pour nazo sala émission. Yango na senga appel mususu su yango. Yango na senga na bino soko zwinga te komelanga message. Tikelanga message. Parce que tant mususu ndongo zo benga nga siko na osala émission moyena ya mbezate. Tant mususu zo benga nga naza na laboratoire moyena yamba ezate. Tant mususu zo benga nga naza na église pas le roi des rois moyena yamba ezate. Na cabinet kutu ya ba ministre botika ya téléphone libanda. Bonga mutu na kepa mutu apesa ba ministre na yamba ndenge. Tikelanga message na kokoma disponible na ko répondre yo. Consultation pour na bandeko nyonso au bazali na Kinshasa eza na 15 000 francs congolais. Consultation pour na bandeko baza à l'étranger ezali na 10 $ parce que bozoyeba ba franc. Yango. Appel na tous les deux téléphones. Moyena yamba ezate. Consultation eza 10 $ pour na bandeko baza à l'étranger parce que bazoyeba te 15 000 francs eza combien? Sikoyo, pona komona nga naza na 2 bureaux. Naza na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence na biso ezali carrière Carré Grèce. Deuxième bureau na ngai ezali na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Na Ngaliema nazo yamba de 7 heures. Na modifié moi bâton nanga muke par rapport à batache comme moi belé. De 7 heures à 10 heures. Wana okozwanga na Ngaliema. De 7 heures juste à 10 heures juste. Na bakisi moi temps muke pour batu bazo se plaindre temps eza muke mingi. De 7 heures à 10 heures juste okozwanga na Ngaliema. Na Victoire kuna na commune ya Kalamu okozwangai de 12h30 à 15h30. Na Bandeli de 12h30 à 15h30. Na poussi moi ba heure na tiango ba 3h maximum. Soki nazo sala boye parce que ngape na tangaka na kokite na kimaka classe biloko mususu eko échapper nga parce que zo contribuer na musala o nazo sala. Yango wana na pesi ba horaire wana. Et puis après kotanga naza na ba responsabilité na église. Oyo il faut na répondre. Après église naza mama ya bana. Er nanga ya suka ya koyamba téléphone eza 20h30. 20h30 pour étiquer nga pétan natala bana natala ndaku nasala makambo nasala kité. En tout cas bolimbisanga 20h30 soki eleki tikelanga message ko benga te na oyamba te. Na koyamba te parce que naza orgueilleuse te. Na koyamba te pour il faut cerveau na nga pe epema. Na koyamba te parce que j'ai une autre vie en dehors ya vie ya munganga. Na koyamba te parce que j'ai des devoirs
pona bana, pona ndaku, pona mobali. Yango wana appel nanga ya suka ezali 20h30 pour permettre mutu nanga pe respirer, na zwata ya ko se distraire, na solisa bana, na tala ba devoir, na tala ndaku. En tout cas, après 20h30 bolimbisi na oyambate. Botikaka un message na ko répondre bino. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012. Na bandeli plus 243 82 20 012. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Bo s'abonner et ko salanga bien, bo partager et ko sunga bandeko oyo bazana ba problème baye bake na maison chez Kati musala ezo salama. Na pesi merci na Peter Mbedi o azalaki derrière la caméra. Merci na Lara Drone kuna na réalisation. Merci na évangéliste Miché et Kouchou. Merci pour na choix au Salakinga, na intervention et à convention à ba maman. Merci beaucoup. Dieu s'est manifesté puissamment et na pesio merci pour na marque de confiance. Merci na ba consommateur nyonso ya maison chez Kati. Pour grâce na binonde musala izo continuer ko salema. Merci na ba abonné nyonso ya maison chez Kati parce que vulgarisation na binonde ezo sala que toyeba na de plus en plus. Merci na famille Cursus Honorum de Lizipa pour na ba partage, ba story, ba statut, il faut bolinganga pour bosa marambo bosala kawana. Je vous remercie. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati. Ko banda na laboratoire, ti kuna na réalisation. En tout cas, merci pour la musala kitoko ongai na bino tozoko bakosala ensemble. Jamais na bosana ba consommateur, jamais na bosana ba cobaye humain. Bino o bosanga confiance aveugle. Na testara bakis nanga sur vous avant ebima sur la voie publique. La bosanité famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Molengo, famille Mamoa, famille Botali, merci pour notre soutien, paix apport Nabino na musala nanga. Merci à mon tonton, libanga spécial, Arom Mukoka, bakado na moniango, bakoli et komaki, que Dieu te bénisse mon oncle. Et ceux qui koloye so azongite, nenga nabino to monani mbala ya sima. Bisous, bye. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati don, eza ya bana ya Congo don. Maison Kati don, eza ya bana ya Congo don. Tozana ba po de belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, souki sale, pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair. FD purge ba produit à Maison Kati yango wana Tanga. Maison Kati a memeli biso ba produit naturel ya bien oyo ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Capage TV. Capage TV.